Bonjour, bonsoir, balandino sur Radio Télévision. Topisa mbote ba o nyonso bakuna Radio Télévision comme chaîne na bango. Mbote na bino esika nyonso bozali. Biso na kati ya Radio Télévision to sepeli mingi ko passer un message na biso. Bozwa biso à tout moment, boza en ligne à tout moment pour boza capter na message na biso. Lelo toza na mama likambo o to lobela province ya Katanga, makambo yo se passer na Katanga eza malamu te. Bande konanga nyonso oyo bayebi monde na biso inga monde mingi information ba o ba pona Radio Télévision za po ba za mingi informer à tout moment toza likambo oyo ya assassination o ba otu ko raté kuma Moïse Katumbi na province ya Katanga yango mama likambo to ye nango awa ba abonné nyonso ya Radio Télévision merci na patience ton na fidélité o boza nango pona ko yoka ba information ya biso en tout cas merci beaucoup toza ba o mona bino photo na biso ba information o eza fiable pour tout transmettre bino partout bozali normalement sur la vidéo la biso en tout cas to sengi na bino boza toujours ko aimer to na kotina ba message na bino boza malamu ba congolais nyonso ya monde entier toza na information to sango moko ya mabe o lien s'est passé lobby na butu ba betaki masasi na ndako ya Moïse Katumbi Chapwa chance na biso Moïse Katumbi Chapwa zaki na ndako na chambre n'était masasi ebetami tina kati ya chambre ya Moïse Katumbi nde oto kolobela bino lelo awa bandeko tozongi nsima moke mpona topesa bino quand même information oyo biso bakomi tobosanaka Moïse Katumbi ya solo travaillaki na Joseph Kabila toboyi te oui atravaille na Joseph Kabila comme gouverneur na moment ya gouverneur ya Moïse Katumbi gouverneur moko te ya Congo to ya province ya Katanga oyo asala makambo oyo Moïse asala Moïse abongisa Katanga Moïse akomisa fierté Katanga eza fier toloba toujours à la kati ya chaîne na biso que Moïse Katumbi eza l'homme idéal pour na oyo ba bien fait oyo asala pour na province wana atira bilemo makasi oyo batu oyo batikala ti mutu aleki yebiki oyo nani mutu atira boye nani Moïse parce que ba gouverneur baleka ebele na kati ya province ya Katanga mais oyo asala lokola Moïse aza te bandeko mutu oyo atravaka na ye na travail na Kabila mais les amona Kabila comportement to makambo na bien te les ya troisième alternative mutu oyo atikaka ye mutu amisa kombo ya troisième alternative eza Moïse Katumbi abi congolais to boyi troisième alternative eza Moïse Katumbi ti lelo Moïse Katumbi ase plate ba ke ba yokani ba se la muka na bango mais Moïse Katumbi a lomi dele pona Katanga mobimba mutu oyo aza ko simba na politique pe azo simba social ya batu ko liesa batu eza Moïse bandeko tozosala makambo oyo toloba awa toza na information ya solo eza ba information ya koluka te ya échappatoire te ba information ya solo na ka province ya Katanga baza koluka négociation entre Moïse Katumbi na Kabila tomoni ba démarche esalami ebele basangisa bango mais toyebi te kosangisa oyo osangisa bango wana eza nini likambo tokolobela bino yango mais boyokana audio ya makambo epasaki lobi bolanda après tozongela bino. La matinée de ce jeudi 6 août 2020, une douille de balle a été découverte dans la chambre à coucher de Moïse Katumbi en sa résidence privée de Lofoy. L'impact était fort vu que cette balle a perforé la toiture en cuivre, traversé le plafond pour échouer sur le pavement en y laissant des traces. À en croire les propos des travailleurs de cette maison, la balle se serait logée ici entre lundi soir et mercredi, car cette chambre a été nettoyée pour la dernière fois lundi 3 août dernier, puisque ses propriétaires sont absents de Lubumbashi. Une équipe d'experts en balistique a été rapidement dépêchée au domicile du président de Ensemble pour la République pour faire le constat. Parce que ça perdait de vitesse, non pas ici. Ça perdait de vitesse quelque part. Et maintenant, ça fait un mouvement de descente. Rien n'a filtré de l'opération d'enquête de ce jour, mais cette découverte a laissé sans voix tous les travailleurs de cette parcelle, surtout en ce moment. Bino Bolandi, événement oyo pasaki. Eza pasi pe mawa. Toza ba Congolais me bolingo ya soutien. Siko soki Moïse Katumbi Chapwa zaki na ndako wana. Bale koyi na chambre à coucher na ye. Eza politique to sala to ekomi bitumba. Kozala ba opposant ezala problème te.
mais oya biso okomi opposant okomi ennemi na ngai. Bandeko to protégeaka bandeko na biso politique to boye te politique il faut ça en politique mais koboma ndeko na yo to omoni ndeko na yo komi cible na yo to obana otinda bato baboma ye. Policier to soda oza wana mpona population avenir ya mboka moto oyo peso mbongo lelo moto mosusu mpe ako-remplace pe parce que mandat l'état boyebi mandat l'état esilaka nango. En tout cas ezosala pasi mpe mawa ya komona ndenge bakongolais bazwa koboma na bango na bango. Bal ekoti tina chambre à coucher ya Moïse wana eya lokola essaye eza essaye ya kolakisaki non toyebi déjà place toko ciblé siko toko se protéger sous te. Pourquoi balandi nyonso ya télévision message oyo tosala to information to émission tosala lelo eza na souci makasi na regret makasi ya komona ndenge peuple congolais aolakisa so bolingo te. Na moment oyo tomonaki awa banégociation baoluka basangisa Moïse na Joseph toyebi te tina nini ezali kingo komanza wana a mokolo ya kala ye papa akoki kobongisa te ye ayebi pourquoi. Maintenant oyo komi ya koluka na baboma na boye peuple congolais boza wapi? Mission nini ya kobanda koeffacer bato? Mission nini ya kobanda koeffacer bato? En tout cas biso awa na radio télévision tomonaki to travail pe mingi na ba Joseph ebele. Joseph Kasavubu aleka, so Joseph so Chombe aleka, Joseph Mobutu aleka, Joseph Kabila aleka, botika sou Moïse pe et pe a travailler. Ba Joseph baleki pe belé na gouvernement biso ba diriger pays na biso. Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu, Joseph Kabila, Joseph pour le moment botika pe Moïse pe a travailler. Peuple congolais batu nyonso ya libanda ba diaspora nyonso botala siko ndenge Moïse alingi aza cible ya batu oyo baolinga te ke 2023 Moïse atia libaya. Eza dia kolakisa ke balingi te Moïse atia libaya ya 2023. Eza ba signe déjà oyo elakisa mboye. Siko biso to mona couleur ya sika ya politique mais batu bakoma otia siko tia déjà bakoka chambre déjà liboso déjà type le niveau ya kobeta masasi na chambre ya autorité. Liboso baboyaki Moïse akita boyebi o passeport o ba lobi o bona boye na ba gouvernement batu boni baza ba ebele toza na posa kimia na Congo. Province akata province ya kimia makasi mais pour le moment ekomi province oyo ekomi na ba désordre moko na to komana monte to éviter ce désordre yango armée aza sous musala te police bosa sous musala te insécurité totale na kati ya Lubumbashi. Peuple le choix message yango soki botiki o botika wana isalami bo regretter na kati ya katanga wana toza ba opposition makasi te. Botika na Moïse so abimi libanda bato obanga ye. Siko lebo obanga bonga Moïse boyo lebo profiter nango, lebo bénéficier nango mais bolingi bo lâcher Moïse. Peuple Lushwa, peuple Katangé, bozala uni. Ba notable nyonso ya Katanga, botika ba discussion bolingo sala wana. Na politique ndako ezaka te. O bosanga na papa mwana te. Toko sokola biso ba mikolo. Mais kosangisa bango boluka wana ba négociation esimba te. Botika Moïse asala vie na ye. Botika Moïse asala mona ye. Mais déjà oyo ba signe ya boza bien te. Préparation monene salama après comme on déconfiné dès le 15. Ben ba organiser pour ba laksa ba présenter to sortie officielle ya parti. Ya Moïse et ça le 16 ou le 17 calamité boza programme wana. Mais ba arrangement ya mabe comment ça la maboye. Congolais tous à la bomo koto lingana. Tous à la combat et à la objectif. Et ça ta combat mote que non et ça na sens te, ça bien te. Ça na combat aux na sens ya combat aux combattre pour na nini. Au combattre pour la poche na pour la population congolaise.
peuple botala yo siko pour le moment siko boboma Moïse siko to banda na zéro bandeko bakozwa message oyo toza na posa quand même batu oyo ba maele ba mona musika to lukela no information oyo poto mata to mata balante bane boza énervé te mais bon comprendre sens ya politique na biso que non tozo perdre comme toza ba classe politique te ole to landa ta ba mundele ako jamais ko moninga na ye au critiquer moninga oyo asa incompétent na place telle mais biso to mo boma baninga na biso bango ba jouera na ba sagesse nga surtout muto admisi projet na ye le au saka pa la dit projet na ye mais biso ba projet za raté pour na peuple congolais projet za raté et to la rappeler to réaliser le monter to promettre le monde que non nation na comme président bon ba muso misa projet mo misi projet na ye mais à ko réaliser en côté ko comme na suka te 5 chantiers tout le monde a ma photo mais kenda wapi en tout cas peuple congolais tous à bomoko les 15 vont déconfiner dans les 15 on laissé le 17 le 18 pour communiquer bino présentation officielle il y a parti à Moïse Katumbi Tchapo parce que nous zandé ba déconfiner pour ah ça pas et là il faut ça munene ya te là il faut ça et ça mantia obatama. En tout cas, à partir du 18 ou à partir du 15, besoin de communication, on te republie pour la sortie officielle. Il y a parti cher, il y a Moïse Katumbi Tchapo. So comme il faut PC makasi, bande ko bobi kino, muto bo combattre on a bo PC makasi. En tout cas, peuple congolais, Moïse il faut la protéger. Moïse il faut la protéger, soit la protéger de maratro. Parce que boyi to zanga batu. To tu ko bungisa batu belé o boyeba. Bakomo ya makasi bato amele belé to bungisa bango kana ba politique na biso boye ba général pe belé to bungisa bango kana ba système politique oyo en tout cas to boyi makambo wana ke to perdre Moïse Katumbi Tchapo congolais nyonso ya diaspora ya wapi azali en tout cas to tele malikambo iza mabe nde to zo mona likambo zo ya boye za bien te yango biso na kati ya télévision to mona ki to kana monoko te photo pesa message ba congolais to ba imboka ba comprendre Congo yo tambola bien te Moïse Katumbi aza en danger tu le lo parce que le ba luki na chambre landa ko na simité mais côté azali so ba ciblé ça bien te en tout cas ba tu nyonso libanda eza message fort ya obania Moïse Katumbi Tchapo merci na bato o nyonso ba kozwa temps ya kozwa vidéo na biso ba repartager yango. En tout cas, merci beaucoup. Na Katumbi c'est nyonso. Ba oyo balinga Moïse Katumbi en tout cas to soutenir Moïse Katumbi. À la kata chaîne biso, toza 100% Moïse Katumbi faut to soutenir ye. Asa l'homme idéal pour na biso. Yango to sengi ba tu nyonso ya Moïse en tout cas. Ba message na bino même na page na biso Facebook, bot na ba message na bino. En tout cas même awa bot na ba commentaire na bino, to me ko ndako ko partager pour to eba, to mata comment to protéger leader na biso. Il faut tous appeler le leader na biso. Merci na balandinyo sur la télévision et sika bozali. Tobisio merci. En tout cas Nzambe abat la mort na moko. Ezaki oya bino les serviteurs ya radio télévision. Aye ko pesa bino message na tina ya mboka na biso. Merci en tout cas mbala sima to monani.